fait, les gens ne vont plus acquérir la connaissance. Les gens s'en vont chercher des diplômes. Et c'est écœurant, comme on a un comité à niveau, il y a bateau basse, mikonzio, basse censé, qu'on exemple, bakomi, qu'on peut ça pas s'il y a chasse au diplôme. C'est écœurant. C'est ça la différence. Il y a moi, ma cambe belé, ça, que tu as kilo, comme kilo na Congo, mon le cambo talobi. Ah, maël était monté au sala. Ah, beau sentiment, il y a émotion, il y a des bandes à Massano. Les universitaires, les bâtards supérieurs sont censés être des gens de raison, des gens d'analyse, pas des gens de trop d'émotion. Mon toi, à quelle classe? Faut à moi rationnel koleka. On leurré nebalobak. On se leurre en se disant RDC lokwa makasi. Mais ce qu'on t'a dit de près, Rwanda ko tout abisso, Congo Brazza tout abisso, Angola tout abisso. Un peuple est fort quand il est instruit. De la bonne instruction. Instruction de niveau. Car là-bas, on a bisso ya ba collège ya biso ya bosomi oya ya njiri kuna bano kendelia ba point na ba Canada ba bimi premier elle mon biso pe na collège Boboto le mon ba collège Likia le mon ba Saint-Théophile eza na mpeka ba sango c'est-à-dire les loso qui instruction eza moi makasi très mimi na bekola ba sango na ba l'école belge, l'école française, mais cette curiosité n'est pas dans le chef de l'homme congolais. Maman, et ça, pas si nata niveau, il y a misalandetos. Tous un peuple moko hypocrite comme pas possible. Tous un hypocrisie dans colo, hypocrisie dans presse, hypocrisie dans musicien, hypocrisie dans politicien. Mais nous sommes trop hypocrites en tant que peuple. Tous un peuple moko to memanaka na kufa. Tous un memana na bomoite. Sango anganite, sango bazar hypocrite mingite. Ba pasteur hypocrite. Les politiciens hypocrites. Bino na presse hypocrite. Bisokulu nandule tika. Bana nyoso yoga na kati orchestre bazo kumisa président na bango bazo kumisa lokuta mpata bazwaka te so babimika bwe babando finga ngala beta na babisika so na moni mpata ezate na ebiso tata ngatanga na somba ba livre na yego la musique yote muto sela kangai na longbe na ko finga hotel libanda. Je me respecte et je regrette parce que je vois même ça en politique. Des gens qui sont dans un même camp, c'est honteux. J'ai honte de nous. J'ai honte de nous les Congolais. Parce que nous tous exemples étaient dans Mokili. Tous la honte d'un peuple qui a tout au Nzambé à Kokotia na Mokili. Mais tous le boko ka pianga. D'institution, nous ne savons pas créer la richesse pour le pays et pour le peuple. Preneurs d'otages, ils nous ont beaucoup pris en otage. Et pris en otage, na roi Léopold II. Ouais, le peuple est pris en otage depuis Léopold II. C'est la différence. Les gens ont besoin qu'on leur dise de belles paroles. Mais ce qui se fait contredit ces attentes de belles paroles. Ce qui se fait contredit la flatterie quotidienne. Tolongana, on venait de fêter 80 ans, il y a Papa Simaro. Papa Simaro a écrit plus de 300 chansons. Dans les 80 ans, Johnny Hallyday a confié son 73, a comment presque rien. Mais Johnny Hallyday banani bako wili la bomengo oyatiki.
Et c'est parce que quelque part en amont, il y a une organisation des gens qui dirigent. Papa Simaro bazo beta masolo ke faut mabunza. Comme ça, c'est pas parce que je suis en train d'accuser les gens, c'est parce que je suis en train de conscientiser les gens. Baba sozo laksa muntu musapibo, sozo laksa musapibo mingezonga epana yomoko. Je m'interdis de me taire parce que je serais me taisant moi-même aussi par rapport à moi-même. Yango analingana lobapo esusu musa apengai. Ah, olobaki boepo na baninga tala nzela yo zali. Namona bandeko ebele surtout na politique. So bakomo lakisa bango na émission ndeko la Peter Tiani na tala mingi. So bakomo lakisa bango makamba lobaka. Oya bena moto ndire mobali te. Na koso te ngana ndako na ngai epa na ngai ya. So na comportement elelo na kumisi yo lobi na fingio na ebite so bano ya ngai ba uzaka so na ndako na ngai. Na kansi ba okimanga ba ke vande pa koko na bango. Ba mwana na ko moniato. Agomi dongi mais bateau basaka biloko wana balata apeka zaka lisusu ba ozela to gumba mato ba bonjour excellence. Bonjour honorable. Te bande ko tola mukatolali mpongi mwa mingi. Ya solo le kinangai non seulement nazali kalaka mais nazali motei à université. Natangisaka awa na université ya Kinshasa. Nazali na bacours na 3e graduat na 2e licence na Kisangani ndenge moko bacours na 3e graduat puis na 2e licence. Na beaucoup c'est ceux qui nazali na ba étudiant zomi na 2e licence peut-être moko nde ayebi kokoma français mwa muke ou ayebi koloba français mwa muke basusu wana nyonso bayebi kokoma te bayebi koloba te. Nakanisi soki gouvernement abandi koloba ntango nyonso ke enseignement na biso ezali malamu, donc gouvernement azali kokosa population pe gouvernement azali kokondamner jeunesse na biso pe avenir na ekolo na biso, parce que avenir ya ekolo ezalaka nde ba jeune bilenge et ekolo ezala na avenir ya malamu soki bilenge bazwi formation ya malamu. Formation ebandaka na école primaire. Il faut ba enseignant ya école primaire ba sepela ba futama na ndenge ya malamu, parce que bango nde babandi kotia na moto ya bana base oya enseignement. Pour te formation ezala malamu, il faut na ba école secondaire. Mais na école secondaire, il faut ba professeur batangisaka na école secondaire bango pe bazala bazwa formation malamu. Et bango bazwaka formation wapi na ba ISP, Institut supérieur pédagogique. Donc c'est dit que baye batangisaka na école secondaire ba professeur bango pe bazala na esengo bafutama na ndenge elongo bani pe bango pe bazwa formation oya malamu ndenge na ndenge do koma na université. Or sikoyo enseignement primaire ba province mingi bafutamaka na retard ta mosusu soki bafutami mbongo na bango ekokoma balongo lokola bakino balobaka badegrene ndambo comptable ake kozwa kuna akati mpona transport na ye et ainsi de suite babi bancarisation ngo mpe ekomi nano malonga penza te surtout na intérieur. Mais même à Kinshasa, bancarisation, qui n'ont télécovanda toute la journée, tam sous 2 jours, à Zuna Lombong on a été. Donc il y a tellement de problèmes, à telle enseigne que, bah, là qui si mingi, bah, te mingi, bah, ça la gaïsou moussala la bangote,
ndenge elongo baye ezala na primaire ezala na secondaire ezala na université ta na université ndenge baprofesseur mingi omoni awa akeye bandundu omoni awa akeye mbandaka omoni awa akeye bakwanu Congo central mpona nini parce que mbongo leta ezofuta ye ezali moke azokoka koleisa mwasi na bana ete amilatisa mpe asombaka balivre mosusu ma bibliothèque ba livre asika yaka te ba revue scientifique yaka te yemoka sombo na ye donc il faut qu'il luka à gauche et à droite tango wana moyen que akoba mosala na ndenge ilongo bani ezalité bana bazali mingi na université mais ba assistant bazali mingi te pona ko encadrer bana donc bana banso bazokoma na université ba ibi français te alors lelo bana na biso soko bazwi diplôme awa bakei na poto bazondima bango bakota na première année à université te parce que niveau ezali tellement nasi yo moni mboka nini oyo batu nyonso bazwaka kozwa 50% lelo ezali susu te omona kaka 60 70 80 60 elingi koloba bazali kokabola diplôme e bazali koboma ekolo na biso bazali kohypothéquer avenir na école na biso parce que bana na biso bakozala capable te baconcurrencer bana bazouta na mikili mosusu ezali très grave makambo ezosalema lelo